sala na bombi mingi na mutema nanga na passe o na sili komona na bombi vraiment mingi vraiment mutema nanga etondisami vraiment na ba problème na koeli yango nazalaki victime ya kozwa ngai ya kolakisa nga na mokili mobimba liboso ya etonga mais nasilaki na koyeba nano te proposition ya bato oyo basilaki komema nga liboso ya makambo oyo nasilaki kosala nde yango wana naye koyebisa bino nabandaki deja epai ya nzambe nasengaki bolimbisi akosila na kolimbisa ngai mais motema na ngai vraimen esimbi te esengi kaka nayebisa bino verité oyo naza nango na kati ya motema nakoki te biloko bato ebele oyo ngai nabungisi mpe nabungisi meme visibilité na ngai ya vie na ngai oyo nalingaki nasala nayebi ndenge elingaki ezalela ngai te me na kati carrière na ngai ya vie likolo ya makambo oyo nasalaki epuis nasilai na kobénéficie nango te makambo wana nyonso nasilai kosala yango ezalaki ngai te ezalaki nde moto oyo asilai komema ngai nde asilaki koyebisa ngai bamakambo nini oyo nakoki koloba liboso ya bato nde ngai nakokisaki mpe maloba wana pamba te nayebi na nsima nango nakoki kozwa mo eloko oyo ekoki kosauve vie na ngai anoki jour mosusu mpe nakoki kosorganize vie na ngai malamu me natikali komona yango te ngai nakomi malheureux na famille na ngai basili konéglige ngai bafamille na ngai nyonso babwakisi ngai likolo ya makambo nasalaki makambo oyo nalobaki bango nyonso bakoma contre ngai nabebisa vie na ngai likolo ya kotémoigner batémoignage ya monene boye nyoka oyo abandaki kosalela nga makambo ebele ye nazwaki ye apesi nga initiation après 3 ans ya initiation na nga nde apesa ye nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. nyoka oyo na kati ya temple abandaki kosalela biso bamultiplication ndenge boyokaka ya nguma asanza bambongo tobandaki kopesa yango bato na multiplie yango ekomi ebele oyo aza original akokende te na kobimisa mosusu yango yo kokende yango na ndako nde kuna bando koproduire yo bambongo même kaka nyoka oyo tobandaki kopesa yango bato balingaka babote basirene bato balingaka bamakambo nyonso ya kitoko tobandaki kopesa bato banyoka oyo azalaka nango bato balingaka kobina badanseuse bato balingaka kobina makasi onyoka oyo kaka bando ozala na libumu azomelaka bazemi azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandaki kotia nyoka oyo nyoka nkau wana totiaka yango mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi ndoka eza na mutu moko ayaki kosala ye mabe mpa na biso ndeko na ngai yango na bandaki koloba na bino soki bozose rappele na elongi na ngai malamu mingi botala na date oyo naopesa bino bokomona ngai elongi oyo lisusu eye lisusu liboso na bino ezala le 17 octobre 2021 nde basilai na kobenga ngai babengaka nga avant le 17 wana nazalaka na nga quelque part baplace na ngai ya bamakambo na ngai nasalaka babengi ngai bapusi ngai liboso ya Pasteur Walesa nde bapropose ngai likambo oyo ya monene oyo bokotala na kati ya dati napesi bino wana bokotala likambo oyo ngai nasilai na kosala wana batémoignage nyonso nasilai kopesa wana nazalaki nano mwana moke na bandaki koyeba nano bamakambo wana te oyo bango baexplikaki ngai wana na pasi wana ngai sikoyo yango moni na bimi liboso na mokili mobimba bosila na koyoka ngai mpe na bandi kosenga nano pa ya nzambe ndenge na bandaki nasengi nzambe bolimbisi na makambo oyo nyonso nasalaki nakokaki lisusu kobomba te mpo mosala wana basalisaki ngai ezalaki lokola manipulation ngai bamema ngai liboso ya Pasteur Walesa tokutana ne tosolola na ye aproposa ngai nasala faux témoignage moko boye bapropose ngai nasala faux témoignage na suka nango bayebisi ngai ke vi na ngai ezala bien nakozwa makambo nakozwa mbongo oyo nakoki kosorganize mais nyonso wana depuis nasala makambo wana ti lelo natikala kobénéficie ata na eloko te nazwa meme na nguma ya bato oyo wana batumba nguma ya bato oyo nakenda kozwa siko na minute oyo nguma ya bato wana mokolo nguma komi koreklame nguma wana na minute komi kopose nga mama na problème nazwa susu à l'aise te nazomeka kocontacte bango mpona explike bango bawalinga koyamba ngai te yango nabimi vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso bakonzi nyonso boyoka ngai bolanda baimage na ngai oyo nguma wana batumba na kati église ezalaki nguma na ngai te nguma wana mokolo nguma komi koreklame nguma na ye ngai mpe na ye koreklame lisusu mbongo
mbongo na ngai ya réputation ebeba toyokana makambo nyonso ekokisama te mokolo nguma na bokomona ye na émission ezali ngai nde eza mbongo na ngai soki bopesi ngai mbongo te partout na kokoma tie pa mokonzi ya mboka ti pa premier ministre partout ngai na kokende na ndimi nyonso ekokoyela ngai il faut ngai nazwa mbongo na ngai il faut nazwa mbongo na ngai parce que ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Malouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris, vous voyez, la Tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique, vous allez aimer, et nous avons mis le pâté, nous avons des invités spéciaux pour vous, et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie, venez nombreux. Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Zoom sur net, très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Cornet qui est la prise de vue, la réalisation signée Jordan Panzo. Merci également de nous avoir choisi comme étant une chaîne d'attache. Comme vous le savez, Nouvelle Tendance Télévision ne vous informe pas seulement, mais aussi il y a une formation et pourquoi pas un divertissement, bien que cela soit très modéré. Avant de parler de ce sujet, mesdames et messieurs, je pense que nous allons parler d'abord de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kutanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Nous vous présentons le des produits disponibles ici chez nous. Vous avez Maxi Bien-être,
qui nous accompagne, un ami de tout le temps, de tout le jour, et pourquoi pas l'antipoison. Désormais, au Roki Oko façon à poisonner ceux qui ont yebi, déjà qu'ils ont un poison. Soit à titre préventif, au lingi, au mibate là, contre poison, parce que ces derniers temps, et comme il nango, mon messano, il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Alors il y a quand même un moyen pour permettre biso tokoya nakatia makambo anati. Ici, je vous propose le déproduit avec beaucoup plus de détails et on revient juste après sur ce plateau. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci. Nous allons aborder ce sujet, un sujet qui dérange. Pourquoi est-ce que je préfère parler de ces sujets aujourd'hui? C'est parce que Maramsous total encore été toi analyse rapide Maramsous Ningezo Salama. Une fois j'ai posé la question de savoir pourquoi certaines personnes qui vont témoigner dans l'église des Papa Walesa reviennent après un temps pour dire le contraire de ce qu'a été leur témoignage. Témoignage, Moutou Aye. Alors ça, la témoignage, Naïe. Quelqu'un d'abord qui témoigne, dans le baquet, total a quand même expression faciale, la manière dont la personne est en train de présenter son histoire, la façon de se tenir, la moralité et aussi bien observer fil d'idées. Parce que si c'est un exercice au moto et loko oyo salaka régulièrement, je vois mal mon toi poser aux questions et surtout de quoi ceux qui aux ala qui préparaient. Quelqu'un qui vient à l'église, qui était autrefois sataniste, magicien, on lui dit d'exposer devant les gens à expliquer makambo bandeko sala parce qu'on ne me dira pas que moto na ça ba ki swana abandeko mbaba tuté parce que bango surtout na ba discours na bango ngaba to bandeko ko contacter nga bato bandeko e pananga na ba pasteur na banani na banani na batuminene ba bandeko ya on sous-entend que moto azali ko sala témoignage azali moto déjà akuta na kana batu ebele. Ici, je ne suis pas contre l'évangéliste Kabundi Walesa. Je suis en train d'analyser. Et sur base d'analyse, piste de solution et orienter biso par rapport à tout ce qui se disent. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à un témoignage Joana Ibima qui a. Après un moment, bandikwana sous bazongi. Mais lorsqu'on reçoit les communicateurs, il y a Papa Walesa, bango balobaka, mingi balobaka. Certaines personnes, lorsqu'ils viennent vers Papa Walesa, bango bayaka lokola balingi ba s'accaparer nae balingi bazwa charge na bango et comme aneti Papa Walesa nem tabana reprendre bango en charge. Papa Walesa ceux qui a payé une fois, deux fois, troisième fois payé, ça devient un problème et du coup et comme ça la chantage nini. Pour que muto ça la chantage, je pense qu'il faudrait avoir un élément où à moni que ceux qui éléments exposé et qui kozala objet à scandale. Ce monsieur va témoigner. Je voudrais tout l'annoncer un témoignage naïe. Si nous parlons le même langage que la réalisation, tout l'annoncer témoignage naïe. C'est lui qui est en train de témoigner.
c'est pas moi. Esaïe. Bolanda fil d'idée. Botala nengende kwa zali koloba. C'est-à-dire il n'est pas cohérent na makambo azoloba. Azali na makambo azali koloba azali na aliment ezali kolandisa mapenza na ndenge ya bokebite. Parce que ceux qui oyoki ngai na banda ko pesa bato bakisi ngala bando sala ba place bando sala misala na ngai omoni oyo nyoka oyo bazola kisa. Nyoka oso ke za bangumo bazobazaka na libongo wana baye na ye bo je ne sais pas ne basala mamu na bango. Nyoko bando pesa ngo nani ote to bando pesa ngo batu pona esanzela bango mbongo nguma wa sanzaka nani mbongo. Mais ceux qui nguma na sanzaka mbongo nguma nde boko zwa bo déplacer bo pesi muta kene ngona ndaku to nini alobi ote nguma o to sala invocation to créer nguma mswa botami to zwi nguma na nde to pesi mais oya original nguma ya original. Qu'est-ce qu'il veut dire par nguma ya original? Nguma ya original bango ba gardaka yango mais nguma misusu wana nde babotaka ba pesi mutu. Nguma original elingi koloba nini? Elingi koloba keza ngumo bazwi pina na kati ya zamba yango babombi bakomi kosalela to ezali nguma oyo bango balobike banguma original soki nguma original ezali soki oyo bapesi eza banguma pirate. Nguma pirate ezali nguma nini oyo bazali koprésente pa bato alobi oyo topesa yango mpona bato balingaka bakisi ya babote. Quand est-ce que nguma a commis kosala beauté, a commis kopesa mutu beauté? Le rôle ya nguma wana ezali nini? Asala kaneni po apesa mutu beauté. Il faut mela mutu. Tuki mutu wana sanzie ne mutu wana komi na beauté to ndenge nini? Alobi bato balingaka mamba ko bina. Toyebi na bandeko babina balobaka mingi eloko bina nina lengi saka nina tout ça bina. Mais je ne sais pas ceux qui serpent azali pe parmi banyama oyo ba bina ka makasi to basala ka mouvement makasi to yebi ninga tambolaka malembe alobi nguma oyo azali kokoto to pesa ka bato akoti na kati ya libumu abandi kolia bana. Il a expliqué ce qu'il pouvait expliquer. Ce qui mutu, ndeko o nenga zolba ke ba pesa e maloba pas bato. Je ne parle pas que évangéliste mta pesa ke maloba. Je dis mutu a format qui pas pesa maloba. C'est quelqu'un au na habité. Même si dans le monde spirituel to ki kondimela ka makamyo surtout à l'aveuglette. Moi doute méthodique qu'il faut ezala. C'est ce qui fait que moi j'ai l'impression que les lobato bazali pris en otage. Bazan la carte esclavage moko bafandi sa bango quelque part bafandi sa bango, c'est-à-dire que tout ce qui se dit dans l'église, on n'a pas besoin ya ko raisonner sur ça, on n'a pas besoin de réfléchir ya ko landa ceux qui ezali bongoto ezali bongote. La Bible qui recommande, qui dit ezo senga kena ko examiner prophétie, bazo senga na prophétie, ezala examiner. La Bible qui donne cet aval. Mais est-ce que dans nos églises aujourd'hui, les gens peuvent quand même examiner prophétie? C'est comme tout prophète, tout celui qui donne un message à l'Église, message outil et pas tout droit et pas un zambe. Il faut à la kaka oui et amen. On ne bouge pas, on ne change pas et tikali nango kaka bongo. Je pense que c'est très compliqué. Là, nous allons rentrer du côté de la régie. Tout le témoignage est ndeko oyo. Après ce témoignage, je crois que c'est là, peut-être sur la 2022. Sur la 2022. Les autres allaient en 2024. Donc ils allaient sur la 2 ans passés. Si je ne me trompe pas. Alors suivons d'abord ce témoignage. Nalingi tolanda témoignage obisoso na bokebi. S'il vous plaît, tolanda. Na kosala na bombi mingi na mutema nanga na passe o na sili komona na bombi vraiment mingi vraiment mutema nanga etondisami vraiment na ba problème na koeli yango nazalaki victime ya kozwa ngai ya kolakisa nga na mokili mobimba liboso ya etonga
mais nasilaki na koyeba nanu te proposition ya bato oyo basilaki komemanga liboso ya makambo oyo nasilaki kosala nde yango wana naye koyebisa bino nabandaki deja epai ya nzambe nasengaki bolimbisi akosila na kolimbisa ngai me motema na ngai vraimen esimbi te esengi kaka nayebisa bino verité oyo naza nango na kati ya motema nakoki te biloko bato ebele oyo ngai nabungisi mpe nabungisi meme visibilité na ngai ya vie na ngai oyo nalingaki nasala nayebi ndenge elingaki ezalela ngai te me na kati carrière na ngai ya vie likolo ya makambo oyo nasalaki epuis nasilai na kobénéficie nango te makambo wana nyonso nasilaki kosala yango ezalaki ngai te ezalaki nde moto oyo asilaki komema ngai nde asilaki koyebisa ngai bamakambo nini oyo nakoki koloba liboso ya bato nde ngai nakokisaki mpe maloba wana pamba te nayebi na nsima nango nakoki kozwa mo eloko oyo ekoki kosauve vie na ngai en aucun jour mosusu mpe nakoki kosorganize vie na ngai malamu me natikali komona yango te ngai nakomi malheureux na famille na ngai basili konéglige ngai bafamille na ngai nyonso babwakisi ngai likolo ya makambo nasalaki makambo oyo nalobaki bango nyonso bakoma contre ngai nabebisa vie na ngai likolo ya kotémoigne batémoignage ya monene boye nyoka oyo ndeko na ngai yango na bande koloba na bino soki bozo se rappeler na elongi na ngai malamu mingi botala na date oyo naopesa bino bokomona ngai elongi oyo lisusu eye lisusu liboso na bino ezala le 17 octobre 2021 nde basilai na kobenga ngai babengaka nga avant le 17 wana nazalaka na nga quelque part baplace na ngai ya bamakambo na nga nasalaka babengi ngai bapusi ngai liboso ya Pasteur Walesa nde bapropose ngai likambo oyo ya monene oyo bokotala na kati ya date napesi bino wana bokotala likambo oyo nga nasilai na kosala wana batémoignage nyonso nasilai kopesa wana nazalaki nano mwana moke na bandeki koyeba nano bamakambo wana te oyo bango baesplikaki ngai wana na pasi wana ngai sikoyo yango moni na bimi liboso na mokili mobimba bosila na koyoka ngai mpe na bandi kosenga nano pa ya nzambe ndenge na bandaki nasengi nzambe bolimbisi na makambo oyo nyonso nasalaki nakokaki susu kobomba te mpo mosala wana basalisaki ngai ezalaki lokola manipulation ngai bamema ngai liboso ya Pasteur Walesa tokutana ne tosolola na ye aproposa ngai nasala faux témoignage moko boye bapropose ngai nasala faux témoignage na suka nango bayebisi ngai ke vi na ngai ezala bien nakozwa makambo nakozwa mbongo oyo nakoki kosorganize mais nyonso wana depuis nasala makambo wana ti lelo natikala kobénéficie ata na eloko te nazwa meme na nguma ya bato oyo wana batumba nguma ya bato oyo nakenda kozwa siko na minute oyo nguma ya bato wana mokolo nguma komi koreklame nguma wana na minute ekomi kopose nga mama na problème nazwa susu à l'aise te nazomeka kocontacte bango mpona explike bango bawalinga koyamba ngai te yango nabimi vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso bakonzi nyonso boyoka ngai bolanda baimage na ngai oyo nguma wana batumba na kati église ezalaki nguma na ngai te nguma wana mokolo nguma komi koreklame nguma na ye ngai mpe na ye koreklame lisusu mbongo na ngai ya réputation ebeba toyokana makambo nyonso ekokisama te mokolo nguma wana bokomona ye na bemission ezali ngai nde eza mbongo na ngai soki bopesi ngai mbongo te partout nakokoma ti epa mokonzi ya mboka ti pa premier ministre partout ngai nakokende na ndimi nyonso ekoki koyela ngai ilifo ngai nazwa mbongo na ngai ilifo nazwa mbongo na ngai parceke ngai nzambe nanga tombwama yawe tombwama nanu sinja kolela natiki nanu tombwama nanu Shalom d'Avo de Mer, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer de forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur la fiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action moko tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Merci. Namoni bandeko nenge de quoi tu ça la témoignage. S'il faut revenir sur son témoignage personnellement, je pense que ceux qui moutent azali averti et qui azo tala au comprendre que témoignage au mamba le côté zebelé na kati. Ceux qui n'a aucun kolbaton di ma témoignage wana tolba keno sur 100%, j'ai l'impression même à 80% ça le coûte. Après ce témoignage, quelques années après, question n'a posé en mingi. Pourquoi et pas papa ou aller ça phénomène où il faut ça la mara? Est-ce que il s'agit d'un combat, bateau bazali c'est comploté pour détruire. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Zaki Moutoumoko, on peut dire que Moutoumoko. Mais là, ils ont Moutoumoko 2, 3, 4. Est-ce que les gens peuvent quand même nous expliquer? Nini Oyo Ezo Salama. Je dis bien Nini Oyo Ezaliko Salama. Et Salama Rakuna. S'il y a des gens qui vont chercher des gens, baya ko proposer bango makambo après baya ko ça peut peut-être pour que ba se faire passer pour na bateau ba ouvrier bateau bazali ko sala makasi na kati ya l'église. Restez vrai. Bon même la papa histoire ya solo bateau penda bazali na besoin lobi ko to bateau ba expérimenter nzambe nae ba biki ba ko témoigner. À la place ya comme bateau oh lobi ba kozala ba ko bitsa bateau mabaku. Regardez cette église comment est-ce que bateau atondaka. Mais tant que vous avez un aïe bandi ko exposé tout ce qu'ils ont exposé, ezaka mamba lokuta. Ezaka, je dis bien ezaka makamba lokuta. Est-ce qu'il y a moyen bandeko bazali na siège à papa walesa? Bon mais quand même ko corriger côté wana. Ici on va suivre encore une vidéo aux asco ndeko na biso wana tour squad 1000 sous. Lelo quand même akoli mwandambo. Azali ko beta 7 que les solos témoignent à lokuta. Suivons tout d'abord. Abandai ko sa elanga makambo ebele ye nazwa ke ye absta pesinga initiation après 3 ans initiation na ngande apesa nga nyoka o. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka o na kati ya temple bandai ko sa ela biso ba multiplication ndenge boyoka ka nguma sanza ba mbongo. To bandai ko pesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele o ya za original ko kendete. Na robimisa mosusu yango yo kokenda ngo na ndaku nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo to bando pesa ngo bato balinga ba bota ba sirène bato balinga ba makambo na sa kitoko to bando ko pesa bato ba nyoka oyo asala na ngo bato balinga ko bina ba danser bato balinga ko bina makasi ko nyoka oyo kaka bando sa na libuma zo mela ka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandaki kotia nyoka oyo akosenyoka nkau wana totiaka ngo mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi merci wana ezali premier point. Je reviens sur une vidéo. Il y a Bandeko Baotaï Kolekana Ao. Je pense que Bandeko, après Kolekana, quelques mois, je crois le mois passé, ne Marambo Salamine. Tout le monde Ndeko Mari Antumba. Oyo, interpellé qui est. Après qu'on interpellé, Bakanga qui est. Et Kobimanae. Informa biso ke azali na liberté provisoire.
nakotala makambo ezali kolekana namoni na ba dans des commentaires bato azoloba ke no nzambe ya Maria Tumba abandi kosala. Donc ça veut dire en suivant babiloko oyo bato bakomi ko comprendre que Maria Tumba on dirait makambo lobaki on dirait akosakite. Parce que jusque là même Maria Tumba lorsque elle a fait sa sortie médiatique à l'écran de la télévision alobaki makambo place mon côté après que soit liberté provisoire nae natikali comme na vidéo mon côté à moins que je me trompe natikali comme na vidéo mon côté aye wazali koloba wasali démenti o a démentir ba propos na que makambo na lobaki contre papa wale ça ezali makambo lukuta ezali makambo boy pour na mona mingi soki ezaki loko makambo lukuta na mona les gens exigent exige mutu alika na télévision to asa la vidéo à démentir Maramba Lobaki. Pourquoi son tour il n'y a pas eu démenti? Je ne sais pas, à moins qu'il y ait un mon arrêté. Gédéon, Jordan, je ne sais pas, Bino Botika, bon mon vidéo, il y a Marian Tumba, ça la démentir qui Maramba Lobaki est le kuta. Ce qui est la ligne de Oyo. Na lingi na zongi sabino image moko ya ndeko moko poto ba tekele na biso ki zaki moko toko comprendre 2 3 4 et comme ko kende moi bien té. Je reviens sur une vidéo qui date ndeko Jordan lequel a biso vidéo ya ndeko Guy Moleka qui a témoigné et qui a fait la même chose. Il a témoigné, après son témoignage, il rentre pour dire que voilà. À la fin, je voudrais poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans le entourage. Il y a Papa Nabiso Alessa. Ici, jusque-là, je ne parle pas de Papa Alessa. Je parle de son entourage. Ceux qui sont autour d'eux. Bangonde ba commandita biloko, bangonde ba organisa biloko. Oyo, ils ont comme on la télévision. Tout parce que je pense que Papa Alessa a tenté à bima qui ne koluka. Bande comme sous na ba fait un fond kuna pour ba ya peut-être ba la télévision ba ça na église ba ça la témoignage. Je pense qu'il y a ils en nani groupe il y a ba évangéliste ils à la kawana on ba ça la porte à porte ils a groupe il y a ba intercesseur bande ko ba ça la ba suivi il y a ba âme gagné bangoni nazali ko s'adresser na bango to la ndeko Guy Moleka témoignage na extra témoignage aloba nini après son témoignage aloba susu nini tolanda Guy Moleka ce qu'on a tu yon demi di bossa caméra na biso que osa délivrer te ba pasteur bazola non est-ce que du cas qui ba pasteur ba na mboka pona que ba délivrer ko mo ba ke milime ko mo ko zongela ona na wezo attaquer yo makamizo si mate bilo nyonso wezo zika bazo bimela yo ozo ka pasteur o ya madame o yo ke adana ngoye pona délivrer yo ba pasteur ba na poto ba ndero musu baza awa message no ko lo bana bango alors message na pesa bana nzambe vraiment ezelo be Guy Moleka za na mungonga koloba te Guy Moleka soka lobi aloba mwa makasi esaka lokola azoganga mais mutu ayebi Guy Moleka ayebi ke Guy Moleka c'est sa façon de parler donc eloko na sengi na ba passer boza na poto ba passer boza Kinshasa ba se ba frère obo bana bonzambe bozali ya solo même bana o papa la so dit na balatika bozali o bazbota mapekula na nzambe malamu bozali bonzambe ya solo ezali bosunga ngande ko na bino vraiment na minute ta zolo baboye bakoba misato bima na ndaku na ngai toko kene sikona kamera na frère bakoba ne bima na ndaku na ngano ki soki na ziba koba na bwaki yango ezozonga na ndaku donc na ba na nga ba yebili solo wana vraiment eza pasi mingi milimo wana ezoya koya kolobela nga na butu donc misiki na mekaki même kobenga ona bana na ex collaborateur na bengi edingo nga bien edingo champion maintenant zo comprendre teta mambo boye asinga bi petina ngai na yebisaka yo poto zo kende nga na uta kuna mena koyebisa wote kendo mona yo loko ba ko kebo nzambe kende kaka siko benga ni na te fie nga za na besoin ko bongwana na bengo te pona kozonga na bakisi to pona nini champion abisinga abi luka basala nzambe bazebele
okobikisama mokolo okobikisama tokomona kaka mpo ngai azalanga edingwe nazalaka awa tokomonana kaka naye kobenga mpe mwana na ye die na Bruxelles ayebisi ngai non ve moleka komitungisama na tolandi na bonzambe otiki biloko ame lokola bango bakoki te luka kaka bonzambe ekosunga yo okende na kokoma na liboso selon na basala nzambe oyo bakokoka kolongola parce que eloko oso bakokolongola yango te fo tokoka kope basala nzambe nazoyesa no message ntango ozala kodelivre ki moleka yebaki ozala kodelivre représentant ya Satan koya na baje te yaka na bonzambe bolimbisaka na tie bino mosapi te boya na baje te ntango bozoya kodelivre ki moleka. Merci beaucoup. Je pense que nous avons suivi Tolandi Bissonyo Sotou. Ici, je voudrais encore revenir sur une personne. Dernièrement, on a bétal solo à Papa Edingwe. Neko Edingwe, tout le monde a une église à Papa Walesa. Après l'église, à ça la même témoignage. À ça la témoignage. Quelques temps après, à Zoni la télévision. Neko Edingwe, après qu'on l'ait à la télévision, je ne sais pas si je me trompe, ou bien Azali qu'on me trompe, dans l'Ingina Yeba. Est-ce que Neko Edingwe a zonga pour démentir pour dire que non, Makambo a salaki, la déclaration là-bas pour ton papa, ou aller c'est Mambalokuta, bah c'est là qui Makambo. C'est à vérifier. On va suivre Edingwe aussi, qui est passé dans la même église. Pourquoi seulement l'église, il n'y a Papa Walesa, l'église est ébélée? Il s'agit d'un complot ou bien ils ont effectivement batunde babengaka bango baya ko témoigner, tu vas proposer bango quelque chose. Suivons. Pasteur Walesa, alors ça là, il y a dit délivrance. Pasteur Walesa, vous avez la délivrance parce que pasteur nyos oya ko bengangai na aucune église na so pasteur bilangai ke fu comme na bon de la pona yo na ko boya te na ko tosai. Alors bon balingi na tosa pasteur te na salani na tosa ki c'est un délivrance, c'est un kaka. Ok, église aura mon diminution, so ba chelo liboko. Ouais, la kende ki église pas walé ça, abenga ki a invité kingai. Abi ke dingwe okoya na église na nganga bi oui. Na limwana ya Nzambe na koyi ko boya ko ya église te na simpenza na ken église. Alors ko kende na kende ki église et misima kamebele. Hein? Et puis si makamebele bon par rapport à ma vidéo nous sommes circuler sur le net. C'est ça vraiment malokuta. Makamoni zo circuler. Ma vidéo est belée sur le net, au moni longoli ceinture na yo pesi pasteur Walesa babiloko wana nyonso. Ah en tout cas na yiba. Quand il y a 4 cas il y a croyance car non Nzambe tout au respecter aussi ceinture na yo au pesi. Ceinture nanga ezana ndako. Biloko nanga nyonso ezana ndako mama. Dans ma vidéo na sona ba saki na ka montage na mama lokuta. Montage. Biloko moko. Et bon ya dit relation ni nos ngo na pasteur Walesa. Pasteur Walesa azali aza une simple connaissance ou soit c'est un client parce que yo lobi que non o loba kana ba vidéo na yo que non yo pesa ba pasteur ba kisi ba fétiche. Ngana la ki malade. Nayebi pasteur Walesa te. Pasteur Walesa pe ayebi ngai ta ko yebanga tant que dingo. Mengana yoka mimi na radio, mimi na télévision na yoka pasteur Walesa te. Na ki malade aye alobi ni abonde la pona ngai. Madame nanga to na hôpital andimi ke abonde la pona ngai. Na etana yala ki na maladi kenala que ça ne va pas. Pasteur Walesa a vu photo na film nanga wana atine ba internet. Film oh ouais. On a un hôpital na konda ki mundemoka makasi. Pona utaki na liwa. Alors tant on a bimi na ye otala la bino Walesa kosa ande ko boyete. Yango no moni na tchaki Walesa na tribunal. Merci. Je pense que Tolandi Bissonyo surtout. Et ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir vraiment de retrouver ma vidéo au Union surtout.
Moi, je reviens sur cette question et je pense qu'à partir de temps où on va live, on a bino ensemble. Ça peut plicaner, ces points de vue, tous allez traverser. Je poserai cette question. Pourquoi seulement l'église des Papa Walesa? Pourquoi seulement l'église ya Papa Walesa nde makam oyo ezali kolekana? Ba église eza ebele. Bon amoni côté wana quand même mikolo moi qui m'écoute. Côté ndeko oyo lava ceux qui j'aime ceux qui comme on est à lava. Il y a côté pas il y a prophète Francis. O ba bisaka ba yokana ka makam na bango. Il y a le vite comme aveugle azonga asalaboy. Et nous avons suivi aventure on a commencé que ndeko na zala ki penda ya côté les malobi non lokuta. Na ba jour ba la kai ki ba akufa misu tout ça akufa misu te et après tout le monde a mangé et là. Pourquoi seulement dans l'église au Mutoko Kapitoboye? Non, dans mon thème sur l'église, c'est pas qu'on a malam. Je parle de ce temps-là. Mon toi témoigné après Abimi Azogi les Sousou avec Kokosa. Qui était ngai, Nizaki Nango Lokuta, témoignage d'Anga, Izaki Bomote, Izaki Boboboye. La question est celle-ci. Pourquoi seulement Papa Walesa? S'agit-il d'un complot? Une campagne de déstabilisation? Ou bien les animaux? Bandeko bazali tout autour naïe. Quel rôle jouez-vous? Parce que avant makambo ebi mabino boyebaka. Mais à un certain moment, ceux qui boyebi ki bobenga batu pour na osala affaire na bango. Pourquoi batu na affaire ki ndati na sokate? Que te yokana ki autant, bozu pe autant, peut aussi l'année wana. On va revenir sur ça très prochainement, mais je voudrais quand même avoir vos commentaires. Bino Nyon Soto. On se retrouve prochainement. Au revoir. Ekompase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mime. Zambe nangai papa nangai papa yondokelaki ngai mwana na yo mime. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa yokilanga imawa nasengi yo pardon ye. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa. Salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango ye menga pe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te. Sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai Yesu na ngai. Sunga ngai mwana na yo papa na ngai. Sunga ngai na kweya teri. Sunga ngai mwana na yo kolo Yesu kotika ngai te na kweya Yesu
makambo na